Bonjour, bonsoir ma famille, mbote, na pesibino mbote, na kombo na Yesu Masia. J'espère que vous êtes très bien partout et pas besoin na ma famille, na ma bota. Et nabi kinzamba bateli, ceux qui vraiment de l'eau du bakwa kolandanga, cela veut dire que vous avez envie et nzambe apprêter biso vie, nzambe wana bateli biso, na yango tikete, topé ça merci, tout tia liboso ya nyonso et après. Donc pour développer les sujets na biso ya mokolo na lelo. Tendre Père ya nzambe na bibele ya topé sur merci nzamba lola nzamba nguya nzamba bomo na biso nzambe oya simbi likolo pe na se papa pambola makumisama netolama na yo mozalisi na likolo pe na se osali biso ngolu ya kozala lisusu compteur parmi les vivants na mokolo lelo kolotika kombo na yo ekumisama libela na libela to recommandé moment na biso se na loboko na yo tendre Père zala nzambe kati na biso zwa possession nyonso début jusqu'à la fin tikete otolingi to partager Seigneur ebotambuma pe sala misala kati na biso ngana zala instrument ya pamba ya weleka na kopasser message na peuple no o nyonso ayo te zala musika kimia bolingono et régner parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nzamba zwa lokumu. Vraiment, na pesi biso mbote ma grande famille. Partout et pas yoa bozwami, okozoli baku ya kolandanga. Na pesi yo mbote, nzambe apa mbola yo esiko zwami. Et nazo senga na biso ba papa, ba mama, en tout cas, ceux qui lelo ezambalano ya liboso ya kolanda vidéo ya mama Abigail. Vraiment, na singi na yo, o s'abonner na chaîne na biso, tangotali vidéo. Monique bénéficier de quelque chose vraiment posant à liker vidéo commenter pourquoi pas aussi partager pour la ça de façon que vidéo est circulée et tambola pour la inviter les sous bande ko basi mibali ba papa ba maman pour ba rejoindre biso na chaîne na biso vraiment ceux qui les embarquent ceux qui posent déjà abonné dans tali vidéo et c'est vraiment ko like mingi ba vidéo na biso donc tozo liker ba vidéo ils permettre que vidéo est circulée et tambola pour étaler la mapenza na lolenge et singeli. Donc abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Nzambe akozangate na kopambola biso. Merci beaucoup ma famille. Lelo vraiment sujet na ye na ngoboto solo la penza lelo to na sujet ya ba mama. Ba mama et précisément basi oyo baza actuellement na kati na mabala oza mwasi oza na kati ya libala sujet oyo penza ezo concerner biso donc toloba toujours que soki toye boye toye na sujet ya bapapa eza ya bapapa soki toye na sujet ya bamama eza ya bamama soki toye na sujet ya bato nyonso mibale oyo baza papa na mama eza ya bango. Donc toye penza sko lelo na sujet ya ba mama ko ezo concerner penza mingi ba mama donc yango pena na invité biso ba mama na invité biso pena to ya to vanda to yoka o nini to lingi to loba na mokolo lelo en tout cas na assure que eko apporter quelque chose kati na yo. Monde otoza lelo na constaté ces derniers temps vraiment battant au mingi na réseaux sociaux surtout na réseau na biso oyo eza na ampleur makasi actuellement otobengi TikTok. Ba femme mariée baza trop agitée. Ba femme mariée pendant na réseaux sociaux actuellement surtout na TikTok. Ba femme mariée baza trop agitée. Ba agitation eza makasi, ba agitation eleki belé na ba femme mariée. Nalobi maman libala eza nanu eloko eza sacré donc tango eloko eza sacré na minute oyo nde tooloba boye yo oza na kati na yango oza une femme mariée cela veut dire oza na grâce ozwi grâce wana ya kozala actuellement kobenga yo madame intel ozwi grâce wana ke likolo ya non na yo non moko boye bakisami wana ya mutu moko boye ya famille moko boye epesi yo lisu kilo epesi yo sous valeur donc cela veut dire que au bénéficier na grâce wana eza ya mariage. Alors une femme sage ndenge bible ezoyebisa biso que bâtit sa maison ntango okoti na kati ya libala oyebi ke libala oyo eloko eza sacré ntango naza nango. Alors, en tant qu'une femme sage, il faut que tant on a la libala oyo
rôle nange eza nini, il faut nasala nini, naye kosala nini, naye koapporter nini. Donc biloko wana nyonso faut déjà na notion wana. Raison pour laquelle tant toyaka mabala soki baparent na yo bamama soit bamikolo moko bavandisi yo ntango ozose prépare mpona libala botuna okoka libala oyebi libala eza nini. En tant que moi c'est baquestion mo ezalaka wana juste pourquoi parce que mpo batala niveau oyo okomi nango oyo ke ozala vraiment une bonne femme, une bonne aide semblable na kati ya libala mpa mobali na yo. Mais c'est comme si tozoyeba lisusu valeur ya libala yango te. C'est comme si libala ekomi eloko moko boye oyo ekomi course. C'est comme si libala ekomi eloko moko boye oyo ekomi concurrence. Ekomi eloko moko boye ekomi sujet ya matalana. Ekomi eloko moko boye oyo ekomi sujet ya moquerie mpona bato mosusu oyo nanu bakoti na mabala yango te. Et puis mingi so otali omona mingi bato baosala babiloko wana soko otali mingi baza na moins de 10 ans de mariage. Mosusu mpo mona moins de 5 ans. So otali mingi bato baosala biloko wana. Mais une femme oyo asali déjà plus de 10 ans de mariage soko azo réagir na baréaction wana oyo eza trop immature. En tout cas, nous allons tourner dans le camp makasi. Libala, soki yo zui libala okoti lelo na kati ya libala bakomo benga la femme D, madame D, madame intel. Ya sija mokere pona ba msusu te. Parce que ozui grâce wana. Peut-être ozwaki libala ngo, eza ba msusu na minute ongana onde tolo ba eza ba msusu bana bangomba. Bana ba retraite akile la konzamba pia libala. Peut-être yo tango ozwaki yango. Peut-être yo tango ozwaki yango, ozwaki ata temps ya gêner ata un jour te pona sujet wana. Mais nzamba sepelaki asala ngolo wana. Oyebi eloko o nzamba sala bato ngolo. Gloire ezala toujours faisons toujours et panza maison pas bato mokili te. Ce que o bino boko mo sala et comme on dirait bino mo bomi pesa gloire moko boye. Bomi pesa ba lokumu moko boye. O nzamba linga bomoti. Nzamba linga na eko kabola gloire na ena mutu te. Ce que loko eza gloire wana faisons pas na etango yo zo mona neti yo nde batabo nzamba frapaka. Tala basi mabala bo ba nzambe ko à moins que libala wana ozwaki wana bandenge moko boye okendaki po prouver bato ce que osala ngo penda po prouver bango po lakisa bango parce que une femme sage moi si oyo penza yebi valeur na ya yebi valeur à libala et surtout moi si oza na confiance na ye moko ça ba biloko oyo bino bo sala anati asala ngo te po moto akoti libala te oyo se oza kose moke na ye tanga kenda kolela nzambe na chambre tanga kenda kotia tolo na se tanga kenda ba place mo ba retraite ba ngomba ba wapi kolela nzambe pona sujet wana oyebi te pasi ya sopa ke pa nzamba za na posa azwango mais tant nzamba omona ke yo oyo oza bénéficiaire ya grâce wana peut-être na ba sacrifice o ba msusu ba osala te mais ozwa temps ya koadorer te ya opesa ye merci te bito boyebi te ke libala eza sujet ya adoration eza sujet ya louange eza sujet ya baaction de grâce boyebi yango te parce que na nsima bacaméra ntango bino botelemisa bacaméra bosali babiloko wana bamatala nanga mwasi libala ngai boye nga boye il y a des femmes qui sont heureuses même plus que vous batala bino basekaka mais basala biloko wana te peut-être tango aussi osalaki matala nano okangi caméra okoti na chambre kayo moko banzi olele mais miso banzi osopa no boye mpona oyo réalité oyo ozovivre na nsima caméra oyo moko oyebi oyo bato mosusu bayebi te mpona réalité oyo yo moko ozovivre oyo oyebi ke nasali na ngango kaka mpo bamona kaka ke nazala na oyo mais en réalité mpenza ce n'est pas ce qui se passe dans mon foyer mais c'est quoi cette histoire mais siko temps oyo ozwa mpo olakisa bato caméra osalaki matalana oyebi nde babukaka mabolongo te oyebi nde babukaka mabolongo te na chambre oyebi nde bakendaka koluka nzambe te po apesa kimia po apesa solution na réalité ya bien te oyo ozovivre nango ezango kiti ofufu na mongongo oyebi nde basala yango te oyebi nde basala yango te bamama oyo babala kala toyebi bamama oyo babala bapapa oyo banda kobenga kala bamovoance soki bamovoance soki banani bapapa oyo basimba bambongo basala na baentreprise ya minene ya kala oyo toyebi tomona bango basala biloko te atako tolobaki réseaux sociaux ezalaka te ere wana mais babanda bazala mpe na baentourage ti
bazala pe na ba entourage bazala pe na bato o banda ko vana bango banda ko partager na bango. Mais pourquoi ba biloko ane banda ko lekate? Pourquoi ba biloko ane banda ko lekate? Yo mabala kale wumela basala ba 60 ba 70 ba 50 jusqu'à ce que Moria et sépara bango. Mais ya biso le to mona ka ba mabala précoce. Pour voir na maturité té. Ba mariage précoce parce que maturité zabinoté. Pour yo soko koti libala tango kota libala donc makanisi to déjà que nengo bando sala ki matala na kati ya réseaux sociaux. Makanisi nengo bando sala ki matala na entourage na yo mona bala ki bo mona nengo ba nengo lati alliance ya 32 kara ceux qui 28 na été ceux qui zalaka. Nengo lati yango nengo zo sala ki matala na réseaux sociaux femme mariée. Est-ce que bino boye bano ki valeur ki femme mariée? Si vous vous totali bien ba guerre on dirait bo sala na ba makangwa mibali na bino libanda. Mais franchement tant sous ton mobile na zaki na yo zaki pena makangwa wana. Mais tant mobile na accepté quand même ko zo ko tonda c'est parce que mon eke lo mo be pas na. Mais pourquoi pour démontrer ya? Mais pourquoi pour l'accès sur quoi ils a plus pour ba sous ko vendre ça quoi tirer sous mobile wana o ya zaki a tirer na yo du sous davantage. Ou yo poussé mobile yana regretté même pourquoi parce que bala ki ofaki azwa l'autre atia na kati ndako. Sko yo mto yebi koza mwasa libala yo ba bali yo ba futi dot na de A Z ba bali yo na to ya lelo soki ya 20 soki ya combien na habité. Mais siko pourquoi vous agiter? On a confiance na mo côté. On dit maite que yonde ba rotia na ndako wana. On dit que yonde ba ko bali dans un confiance en soi. Donc c'est que basa mabala et belé le bona ko confiance en soi. Bon na kati ya mabala mais bozo trembler bozo lenga donc bozo na ba agitation mo o mona ka neti moto yo zwanga. Est-ce que tawana nyoso est-ce que ozo atan ya bon sanzoto na yo? Est-ce que ozo atan ya olukanzambe? Parce qu'une femme au foyer doit être une femme spirituelle. Une femme au foyer doit être une femme spirituelle. Une femme qui craint Dieu. Moi, si vous avez une relation, de relation, il y a malade, mon Saint-Esprit, au moins, même cet esprit de révéler, au pour qu'il y a ma bolongote, il y a ma cassité. Mais déjà, comme vous êtes déjà dans la relation, il y a des cahiers. Au fond, d'abord, on se dit, il y a des balades qui sont épargnés, il faut épargner. Et belé pour vous en même que l'amba, vous éviter. Uzana ka banga ba balanga ngana mwasa libale heba chiza heba makangu heba nini so ba pesi okata omelette pamba osala o risque tiana bicarbonate na kati omelette même omelette pamba yebi ata osala te obando linga linga kama boko di na rotia nini yo bataka nini ata na omelette yo ba pesi sko omelette sko so ba pesi te pinard pambola bato ba oli pinard na solo mo besu oyebi ata olamba te ntango mama bandako olakisa kolamba kuna yo ozalaka manzaka kabwe yo ozalaki kita matana bakamarade nzambe mpe te mazala ni nzambe bolingo azala ne ka malamu alekisi mpe tonton mo wa bien na nzela na tonton ngo patali abi mwasi na honore ye ekomi kuna mama balamba atiaka matesu ndenge nini yo nakalinga mafuta bien mama pondo limbondo batiaka mafuta na moto oyebi te. Mais après, il y a nos peut-être ici, nous avons tiré caméra liboso. Quand femme mariée, nga mwasi libala, nga eza penini kasi. Eza penini. Combien de monde a poti libala na 3 mois pamba mariage précoce. O pa ko apundelu na kati yo kenenga pe na ki. A koti pe libala we pour mabe moko bope nga nazo souhaiter bino mabe te nazo ba pe mabe la binoté mais non tant ça bino ka ba réalité o ezala na vie oyo donc cela veut dire que na vie o ndeto zaboy et loko o eza grâce o nzamba pesio na ngolu na ye ezala sujet à louange et pas nzambe skutangu yozo ya ernyoso ngali bala mwasali ba ozo ya ko adorer les biso libala ozo ya ko adorer les libala na réseaux sociaux. Parce qu'après, osez la ose neti nini. Après, osez la essa la melo neti ndenge nini. Pour balati so ba médaille to comment. Parce que moi ça ndenge na ebite so ozo apeta ko conseiller mon balino. Na ebite so ozo apeta ko po o comme on dirait eloko moko boye
Donc on s'engage les lois donc on commet à condamner au sale loko na so tant au sale on commet condamner bon n'invite soko ozwa tant ya réfléchir pour na foyer na n'invite soko kozwa tant ya kovandisa maele ya kibo mwasi pour na kati ya libala na n'invite soko kozwa tant ya mwasi ko bondela pour na mobali ne pour na foyer na n'invite so réseaux sociaux oyo eza ka te to saela ngo ki matala na eza mambe belé za na réseaux sociaux. Tant aux UP téléphone, on continue les réseaux sociaux, quand na Google, YouTube et Zawa, ça la recherche à biloko o yebite. Biso ba mususu o to ya mabala, bien sûr, to zala encadrer dans ma famille, mais il y a des choses que tu apprendre à mon akati ya mabala. Et là, on besoin ka maîtrise nango. Tant zo yebi ngo penete motali obi na osande. Na se concentrer là on on se concentrer là on pose une maîtrise nango sali on peut waouh. Au sali on peut waouh ko bakanisi to zo ki on peut pas bino mais nation on na réseaux sociaux. Nation on na internet. Poani pona na posa na kola. Na posa na yeba nanyo na za nini ofona sala. Nini ofona sala. Basi alelote. Basi alelote. Après au combo mibali ba infidèle, mibali ba tonda raté, mibali ba sala rotesko elo nini oyo sala po ya tonda. Elo ni yo sala po ya tonda. Pour ceux qui lobby peut-être attend que monte peut-être berère ezali, pour mutaza parfait azati. Oza peut-être pe na berère na yo poza mutu. Mais sikoyo, est-ce que luka nzambe? Lulenge sengeli au moins si une femme au foyer faut luka nzambe. Faut vendre Samael ne po na libala na ye. Tant que ce soit gangela batu na réseaux sociaux femmes mariées notika mobali na bimena nzala mbete siko lala na mobali kuto bongisi te za na chiffoné obongisi te makasi donc ndenge ozala pe na mbetu no eza salite drama okutu koloba même pas ozala kuto yebi même pas position ba so kilote ya mobali no eza oyebi te ba single kutu koloba te comme jaune kaki hein. On vérifie à coup de tête mon dieu ton mobile noté que chéri faut ça la bonne yo kuna donner aux ana ola moko raisonner vidéo ni on voit ka lobby pour ça qui matala na pour like ça x na y qui ndenge yo bala pour bakie na ngosko wapi après ça isiko ni e ba c'est losko ni na kati bala na pour ni boko za ben sensé makasi bible constaté tant on va qui femme insensée bible constaté que sans ça on tient un niveau on a pourquoi est-ce que vous voyez même les même na basso baza pe na mabala butu na moi ba olela yo peut attendre qu'une femme mariée au cause ça appelle sujet de prière moi pour moi ça libala moi ko songolo pakala oye bien oté o lo bani ke na ça le sujet de prière tenga na famille te na yebite non ba bite ko tanga komba mutu ce que ozana mutu oyo yebi bien sûr pourquoi pas pour soutenir yebe na prière mais soko yebite il faudra que le baké nzambe sunga basi mabalo bana mabala ba olela bana pasi nzambe console nzambe oyoka prière non ça la pour na moi si moko mibali ni sato mais tant oyo za na pour na sija matalana tant oyo za na pour la sabat alliance no ya 32 kara tant oyo za na pour la sabat ceux qui ni siko baké na ngo wapi mais na mon abino bokomba je suis là pour s'amuser on a misma de mauvais goût on est amusement. Je suis là seulement pour m'amuser. S'amuser, on est à bon. Il y a un peu ça, il y a choquer, ce n'est pas bien. Parfois, marié, vous changer. Et on y a ce temps où on peut s'abîmer, ils ont pour miyeba. Ça pour moi ça tient ma valeur na yo moni lelo même basi ngo pe ya mabana mibale belé pe ba osaka na ba opeka na bino pour bana bassesse makasi même si bino moi ça za na âge te oh maman jeune fille non moi si une fois déjà ba bali yo comme moi si maman moi si une fois déjà comment on mona makila comment on saigner chaque fin du mois au mois si donc sikoyo ça là mutu non s'il vous plaît ça là mutu non sala mutu na yo lipamboli na yo koza sujet moquerie pour na baninga pourquoi ekoza sujet douleur pour na baninga pourquoi peut-être na moment où yo sem ça peut être ça na moment où moi son tout ça tika ndako libala na obima pour kokite bozana kwa ba na rolo bani
wana débit yoka na lobby mingi so tel bato sa gloire bongo. En tout cas une fille qui a moins de 5 ans de mariage, donc na katikati ya neti koko masuka 10 ans so aza na moins maturité nzamba pambola yo. En tout cas c'est ça une femme, mais mingi ba osala ngo baza na bakatikati wana, bana bakatikati wana. Donc oye sika moto to banda classe sika maternelle. Non mais dans quelle classe maternelle classe. Tant que ce que l'amour qui a fait papa la maman va l'amour sur quelle classe, au bon amour qui est classe. Mais tant que classe, qui se communique à classe, à un moment venant des années, au salato nimba, hé, réveille-toi, viens lire au tableau, coloré, hé, ça. Classe en les aïkins des boys, n'a qu'à ce qu'ils sont na fête, des bino penza. Yum tozo comme sa femme mariée, au secola non zoto ndé na tunina. Est-ce que oh yé bien sa forêt osana femme mariée tant sous kaleso la te bana to na kati so batiezo on n'a pas moyen de tomber na rien. Mais yosana ça moi salibala oyebi ata sokola nzoto na nani na bo moi sino na sa forêt te citron ko to yebi en oti citron ko ta na douche to yebi ne ba ko ta na citron na douche te sa forêt oyebi en oti qui existe rapport na moi ça sokola intimité na ye. Tant que ce bataille pour nous ma peka ba fungo se botie vandi wana okolisa okanga suki mato isalite so muninga tiata lolemo ngo ndingo zokomisa ki mosa ibala bololo abwa kiso ipa nzela no esima kuna ba poile sala ba singa vanda kuna kata ka te binde bazwa big gilette ba kata ti ya liboso ko na parlons même pas bon moi sino solo kaleso olata bana tongo subi masubi tanyo iba tani bapangusa masuba te so subi solo nozana ka mwasalibala nga babala nga ba kolambo yebiti kobongisa ndako soko lamki na tongo komo ota bana otala ndako ota ozwi vertige allo ekina pamelo zapia ya osungata yana so koza mboka libanda moto osuwaza te yo ano vandu bandika koyenga yengo kotia obimi po oye bato banda to sanye wa et puis qui ozwa pe téléphone ngo beti moi tourne na réseaux sociaux yo ano konstaka na douche papa asalibala mama la accepte so penda nyoso to mona de aswe ponzo to na impossible moi to mona ote nzamba limbisa so to mona pona te yo mokando yebi réalité na kati yo mokando yebi réalité na solo ezakona yo mokando yebi chambre na yo yande mobali no bimaya kene msalala tembe nya zaki ndeni basuki lote mobali no biloko ya mobali mais en position. Oh mais franchement faut arrêter vous en avez confiance na bino moko yeba ke naza juste bénéficiaire à grâce victime ya grâce à Nzambe le roi asalinga grâce en tout cas fona sa nini grâce au Nzamba pesinga loko Nzamba pesinga feza sujet à louange na adoration et pas Nzambe fona ba kobuka mabolongo na webi te bloko anemi mabino na distraction webi amote et mabino na distraction au moins même moi sans tout ça même moi ko économiser na kati ya ndako na ye. Pourquoi? Parce qu'il faut assommer l'oro moko boye, il faut assaler l'oro moko boye pour ya ko sala ki matarana. Au fond d'appel boye tam sous na famille boye pe eloko te. Na yo moko eloko te. Mais osaka na poso saka ki matarana ba mona ndenge yo bala, ndenge yo masali bala, yo ba foutre d'autres gloire au Seigneur yaya. C'est une grâce. Mobile no bo ala la petit akata pongi na 5 heures. Akendo luka, pas que nous foutre la dot, c'est une grâce. Parce que grâce à nous, nous avons saloko, mais pas mon toit à pesa qui a monté. Ou bien nous avons place de nos soins. Ou bien nous avons place de nos soins. On doit savoir l'eau, on a pas place de nos soins. Non, parce que ma balle, il faut changer. Beaucoup là. Ce qui peut me balle, on peut peut-être voir, mais maintenant, subir nos comportements, la binomo ko ebimisa bango. Comportement, la binomo ko ebimisa bango. C'est parce que mon balle, on a maturité. Mon bala au monde à se sentir qui vont moi citer.
Mobile azala peut-être na azo se sentir tenté que ya moi si oyo balobi que une femme sage oyo aza aide peut-être azo attendre ko conseiller ko partager na ya nini ezate moi ça zani kana réseaux sociaux ça ani ki matalana to yaki pour s'amuser ngo ya bongo pour s'amuser ngo ya bongo kasi na basi yango pe bino bo saela wana ya libanda wana o bino bo saela ba oseka bino makasi ba oseka bino parce que on a ba maîtrise moko ngana yo côté la bango te na défendre bango pété mais na talisa bino pour mon niveau ya bassesse au bo sala qui maturité ba na maîtrise moko boy ba na charisme o ba vai na point na yo tata mso se kwa bita o aw sa ki matala na tala ye o mobile na ngai yebisaki mobile na yebisaki na lokuta na esolo aw seko aw mo de pour cause agiter makasi donc cela veut dire qu'il y a quoi tu hey au kwei oui bien dit au bouton ça trop agité on équilibre ti vous avez donc c'est quoi c'est quand au kwei donc azuba bino déjà ba oyeba déjà ba niveau na bino ba oyeba déjà ba côté ni pena ba otie na bino ba piège ba otie na bino pena ba ni ba Seigneur Jésus ba parents ba to peta msusu ba teyaki yo avant que libala ba teyo ba lakisi yo mais oyo comme ça non le contraire ozo lakisa pena que non oyo ba yebisi bino que nyonso eza permis nyonso eza utile est-ce que vous savez yo okuti na réseaux sociaux sans moko boy okuti eloko moko boy challenge moko boy ozo obligé ka yo kosala ozo obligé ka yo kosala banzembo ebele eza na réseaux sociaux okosala challenge okosala video ezate ezate donc oka yo yoki wana esali mokusa mode ka yo mama bateli biso yo ka biso tant susu mwana azaki na papa sa solanier osote mbango oki obeti kisi otie video pour ça ka challenge wana pour yo pe ba mona yo posa parmi après ce ko ba kena ngo wapi esali siko nini ba maman basali ba 60 ba 50 na mabala basala biloko obino bo sali maîtrise o ba maman basala na obino bo za na ngoti tant so zana mobala azata na mbanda moko libanda mais ba maman na ba viro ba 3 ba 4 mbanda mais lelo pe ba 60 ba 50 ba 40 na kati ya mariage basala ba agitation lelo nini esala ke ba maman na balonga eza maîtrise eza confiance eza komiyeba eza koyeba place onga na zaleli mama yo so koti na ndako basi bavandi so vandi apena ne panga na vandi na kiti na boye na vandi après na zana ba agitation mo weke moto mo bazali banda please est-ce que bozo niveau ya bassesse bozana moto mo bazali banda ngasko na kati na ndako na vandi boye sko na zana ba agitation mo n'importe quoi makasi basi mabala bo changer botika qui est censé botika immaturité botika complexe bolaila mabala ngo coussin toni bolaila mabala ngo coussin toni ya mutu azilo na passe oyeba valeur nango biso bamsusu kutu nzambe asala biso grâce olali kaka kolibala elio na coussin mbeto mais ba 10 ans de mariage pe yango tokende mais babilo mosusu osala te otala kaka eza niveau na nga te mais oza mwasi ntango elibala vandisa na makanisi na yo zwa mpenza cerveau na yo mama vandisa yango mpenza vandisa yango mpena na mesa vandisa yango banda mpena korienta yango na ndenge esengeli mpo mobali asentir amonaki nasala eshua mabe te nasalaki erreur te ozwa mwana mwasi oyo kotia ye na kati ya ndako nanga mponi mpe boyokisa mpe mibali na bino soni eya mibali mosusu mpe amoni mpe mwasi na osala biloko wana ezolobelelo otaye mpe akomante bapapa bino mpe bozo encourager le mal pourquoi tout ça parce que botika bango kaka na badistraction wana mpo bino mpe bozala mpe kaka bokenda bacontinue kaka na distraction na bino bokenda place bokenda wana mais non construire un foyer ce n'est pas du tout facile. En plus, sans l'aide du Saint-Esprit, vous allez l'autre, vous allez uni, vous allez liloba moko, vous allez moko na kati libala, vous allez la maturité moko bino mi balé. Oh ya monique moninga za na moi c'est niveau na moi c'est par rapport na e. Aider moninga ke ne malé betia comme na niveau na e. Ngana ese bino a biso ngana e libala. J'ai appris beaucoup dans les mariages et pas au bal na. Pour l'inga qui investir kati nanga.
na mata na koma na niveau et puis ni na je sens que non na komi tout na niveau te mais na okindi pour na lingi ko koma wana pour na mtie pena ke na mata na zala une femme penza o ayeko aider mobali c'est ça ozo comprendre la vision ozana ta musu mobali no sala eloko mobo olukata te okota na vision ya mobali na yo oyeba eloko o mobali no sala ke ezani ni vision mobali no ezani ni mystère ya mobali no ezani okota wana o s'intégrer wana pour oyeba malamu kosunga mobali na yo zana te ozaka ba elo paquet na fin du mois après tia méga soki connexion soki nini obwa kama osa vidéo la sala nde oza femme yo l'effort nini osala kati ya même si ozosala yango mais ozoya obenga yango badélire nde bino mobenga yango mais non fo boyeba bozala balimite mpe ya badélire yango mpo bake biloko mosusu ebimiso esensé même si obenga yango délire yo obenga yango amusement ebimiso esensé esunga o te ebimiso esensé esunga o te donc bamama tochange basi ya mabala tochange oyaki libala miyeba yeba eloko nini oyo ozosala oyaki kosala na kati ya libala na yo yeba nani oyo ozali mitia confiance na yo moko luka kozala aide ya malamu zala mwasi oyo ketango bato baomona baopambola nzambe zala mwasi oyo ketango mobali no omona opambola nzambe ozala na sujet wana de prière à chaque jour po akomisa nzambe na précieuse femme oyo apesa ye kozala mwasi libaku mpona bamosusu te kozala mwasi libaku mpona bamosusu te et comme on dirait guerre moko boye ba femme mariée ba tiza soki banani ba eza nini ba maman akala batala biso baseka biso ba seka biso makasi génération moko boye na ebita ta ko ba vitesse sango ya biso pe vitesse eleki c'est que faut to changer là on kombo mso eza so vitesse te eleki makasi poza poser so côté réseaux sociaux luka po yekola balamba nini ndenge nini nayebi te basala nini ndenge eloko boye Google eza wana kota sala ba recherche na ozo concerner mariage na ozo concerner mwasi luka sala ba recherche zala pe mwasi mabonde le Saint Esprit banda kosunga banda ko orienter na ba biloko mosusu okokota na osali vidéo na osali na mwa délire no mo boni mais eza te ke eloko moko boye oyo komi lokwa bilia na oya chaque jour pona ko blesser mitema baninga mosusu pona ko choquer mitema baninga mosusu koma si jali baku pona baninga mosusu ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mabala lelo comme on dirait eloko moko boye nzie tozo welela bozo wela nini na esi no libala esila aussi na taba alliance aussi la raté aussi na taba eloko esila raté baloba ba wela ngo te bana la peu pressé na monti aussi en Jésus Christ a été tout va continuer nyo se gozalaka ndenge zozala esi la te ekewa izawana combien de bana mabumwa basi ebele na babimisi bango te bana na pe fo babala sko yo nde ero yo ano yo telemela bato ngali bomasa libala nga basala nga boye bango sko yo nde moto clôturer libala yango c'est que yo soki yo yebisi biso totiki so yo moto continue yango te oyebi te ntango yo olala olamuka na ntongo nini ekóma na ndako noyebi te ntango olala olamuka na ntongo nini ekóma na ndako oyo ozoseka oyebi te et puis bato mosusu boyaka oseka boyaka kohumilie boyeba te relation bazalaka nango na nzambe et c'est très dangereux ntango yo ozoseka moninga moko boye ozoya kohumilie motu moko boye mpona sujet moko quelconque oyebi te relation nini motu wana aza nango na nzambe oyebi te ntango akenda koyela nzambe ayebisaka nzambe nini oyebi te alliance nini motu wana aza nango na nzambe bozwaka bato nyonso ndenge moko te ntango boyaka kokutana na réseaux sociaux bozwa bato nyonso ndenge moko te même si yo pour le bakinga pe na bonté na kaka ça délire maman ça na limite à délire na ça la délire il y a une femme sage il y a une femme mature to ba le ba une femme c'est la tête mino bo kansango za la tête wana c'est dans tout et partout et ça te ka côté mo bo c'est la tête côté mo bo bimineti gizengi neti ni ekende pour qu'il les a bongo mabe na malamu no so eza bo mabe ye bo tombo lelo mabe alors eza mabe pour ozoata se justifier pour rien alors ce que ça déjà na moi image moko boye déjà batu bayebi et maintenir personnalité na yo et maintenir ba valeur na yo en tant que femme et comme maintenir pena yo zo mériter à solo maintenant ozo kota na ba biloko moko il faut miyeba quand même faut miyeba ce qu'il a payé ma dot wana au PC valeur te pour ya payé valeur à payer dot non ce que yo retourner ni ozong selai ma maman va changer
na oya lisusu mpona mateya opo faut changer. Eza bien te, eza bien te. Basi ya mabala bomiyeba bozala na maturité. Vraiment nzambe apambola bino. Tout s'abonner massivement, tout liker, tout commenter et tout partager penza vidéo. Ceux qui vraiment ont une bako dans ta vidéo, partager en haut pour la vendre comme sous et bana kosunga bana nzambe belé ou bazana na libungi basi ma ba les belé ou bazana libungi ba yeba vraiment ba valeur na bango ba ba komizo sa nzambe azama te na kopambola yo. Merci beaucoup, tout à une prochaine. Bye.